Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen belé kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. J'ai dit là mon avion Sabolou la Kolanda journal le peuple pour la peuple info lingala mbote la bino bisika bozali le loto ofunga basango la biso na ngamba présidence pour la Kotal Sabino le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo à Salaki mercredi 17 mai rounds na ba différents chantiers et pas yuapi et koyamba ba 9e G ya francophonie témoin ya événement héritier mapindemi. Accompagné na Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge et quelques ministres sectoriels Katina Bango, VPM et intérieur et sécurité Peter Kazadi, ya communication et média Patrick Mouyaya, Ayambama qui sur place, na ministre ya ESI Moindo Nzangi, ya sport François-Claude Kabulo, Mwana Kabulo, ya président ya comité et organisation ya ba 9e G ya francophonie Isidore Kwanja, ya comité de gestion ya Unikin. Après visite guidée na ba home ba auditoire pe ba ouvrage mususu ezana chantier mingi penza complexe sportif oyo ezali constitué na piscine oyo ekomi rénové terrain ya football ezali correspondre na standard international ya colline inspiré chef de l'état asepela kimingi na évolution ya misala oyo ezali kosalema na site oyo ezali correspondre désormais na ba norme internationale d'après directeur technique et entreprise générale ya construction ya Kinshasa et Jekok na Mokuse oyo azali superviser misala contrat oyo ezali signé na entreprise na ye elongo na Unikin depuis juin 2022 yango ezalaki mingi pona kobongisa pe ko meubler ba homme oyo ezali réhabilité pe banzela nyonso oyo ezali ko mema na homme ezali ko clôturer site universitaire 13 km ya longueur pe ko assurer éclairage public na yango oyo etami pe elongo na ba forage na durée ya une année na ndenge ekomi ndenge atalisaki misala ekomi déjà na 70%. Pona monsieur Robert Kabamba a fixé opinion que ba bâtiment oyo ezalaki rénové pe ekoki koyamba 3000 athlètes na compétition yango ekozala livré pona ba 9e G ya francophonie oyo ezali prévu le 28 juillet kino le 6 août ezali koya na ville ya Kinshasa. Bosimba que depuis mois de février 2020 chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi de Chulombo a décidé que ba habitation ya ba étudiants ya université ya Kinshasa oyo ebebaki esengelaki ekangama pona kotika gouvernement
ayeba na kobongisa yango. Lelo promesse ya chef de l'État ekokisami ba étudiant bakoki kosepela bakotanga na ndenge ya kitoko na campus universitaire ya Kinshasa. Na ngambo mosusu à part uniking, chef de l'État akendaki pe na basite mosusu oyo misala ezali kobongama deja pona ba 9e G ya francophonie. Mingi penza kati na yango Stade de Martyr pe Stade Tata Raphaël. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge honore ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungola ki ba travaux ya colloque international pour na justice constitutionnelle pe contentieux électoral basisi oyo et salimaki kuna mokolo ya jeudi 18 mai na hôtel du fleuve bolanda ba détail na élément o. Na présence ya ba participants pe ba invité étranger ya ndenge na ndenge nde premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a rassuré ya accompagnement ya gouvernement na ye na réussite ya ba travaux oyo ezalaki po na ye honneur makasi ya ko représenter son excellence monsieur le président de la République na ouverture ya colloque international oyo et pa wapi objectif nango ezali ya ko servir na cadre ya réflexion pour na rôle ya justice constitutionnelle na consolidation ya l'état de droit pe na démocratie ezalaki occasion pour na ye ya ko féliciter président ya cour constitutionnelle pour na initiative oyo pe a rassurer accompagnement na ye ya gouvernement pour na réussite ya ba présente assise oyo boye ba ke premier ministre a souligné que ba assise oyo eye na point ya konome pe na ko constituer base moko ya malamu pour na ba contentieux oyo ezali koya na occasion a randaki hommage na ba partenaires locaux pe internationaux oyo ba contribuer na préparation ya ba travaux oyo pe a souhaité ba séjour malamu na Kinshasa na ba délégation étrangère nyoso oyo bandimi koya ko participer na ba assise oyo étant que pays en plein processus électoral pe après 3 mois ya ba cycle électoraux oyo esimba ba assise oyo eye na point nommé pe ko constituer base moko ya kitoko pona ba contentieux oyo ezali koya ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asukisaki na ngambo na EP ministre d'État na charge ya justice Rose Mutombo arandaki hommage na gouvernement ya République démocratique du Congo kuna a remercier particulièrement pe a exprimer gratitude na ye président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona engagement na ye a joué sans faille na établissement pe na consolidation ya état de droit oyo azali kokoba na ko soutenir corps judiciaire pe intérêt na ye pour na amélioration ya distribution ya justice na République démocratique du Congo pour na président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta ba assise oyo et salemi na rôle moko ya ko placer justice constitutionnelle na démocratie pe na consolidation ya l'état de droit présent na colloque oyo efungwami pour na réflexion na oyo etali place ya justice constitutionnelle na consolidation et l'état de droit pe na démocratie constitutionnelle. Ba catastrophe naturelle ebele ezosalema lelo na République démocratique du Congo oyo ezokosala vraiment pasi nzokande metelsa tangani apesaka ba alerte kasi ezalaka prise en quantité nzokande na bamboka ebele balongolaka population bisika ya danger soki ba alerte esalemi tala lelo info lingala journal pour na peuple ameki mwa moke ko réfléchir na commentaire ya héritier Mapindeni. Bakalamité naturelle ya ndenge na ndenge ezali kosalema na mokili mobimba ba tremblement de terre ba inondation tango ba mvula makasi ezali konoka bisika nyonso ezali kosala ke bato bazali kokufa ya ndenge na ndenge kasi soki ba mesure ezali kozwama ba alerte ezali kosalema na tango elongo bani bato bakoki kozwa ba précaution to pe l'état akozwa ba précaution pona ko évacuer bato bisika nyonso bazali kovanda pene ya mai oyo ekoki ko occasionner ba inondation ya ndenge na ndenge
ndenge ndakisa oyo euti kosalema kala mingi te na République démocratique du Congo le 5 mai eleki na mboka Kale na province ya Sud Kivu epai wapi plus de 600 morts mobimba ezalaki enregistré ezali kambo ya pasi pe mawa oyo na bamboka misusu bazali deja ko éviter yango ba alerte précoce ezali kosalema na ba service ya météo na bango awa pe na mboka na biso ezalaka ndenge moko ba service ya prévention ya météorologique ya République démocratique du Congo bango pe basalaka ba alerte na bango kasi ezalaka vraiment suivi te boye Metelsat azana ba moyen ya malonga te pona ko élargir champ na ye enfin que mongongo ya Metelsat to pe ba alerte oyo esalemaka eyoka na bisika nyonso tango ezali kosalema tango nyonso ezali étouffé ndakisa oyo euti kosalema na Kaleye na province ya Sud Kivu ba alerte esalemaki kasi tozali kokamwa ndenge nini l'état na biso azali ko préférer ko compter nombre ya bibembe nzoka nde toza na service ya ba prévision météorologique oyo azali wana pona ko alerter ba mvula ya makasi oyo ekoki konoka afin que population azala évacuer pona ko éviter batu ebele bakufa na Somalie pe ba catastrophe ya boye euti kosalema kaka mikolo eleki kasi kuna tango kaka ba alerte précoce esalemaki na mbala moko gouvernement ya Somalie azwaki ba précaution pona ko évacuer population kuna na Somalie bazali ko contende ba nombre ya ba déplacés kasi na mboka na biso tozali ko compter plus de 600 morts ezali ba situation moko esengeli l'état asala makasi pona ko éviter biloko ya boye tokoki ko éviter yango kaka na ko renforcer Metelsat ko pesa ba équipement ya makasi ba moyen oyo elongo bani pona communication ezala vraiment efficace et puis tango ba alerte et salemi l'état esengeli asala makasi pona koza ba disposition même likambo etali volcan météo azali capable ya kolakisa eloko nini ekoki na kosalema kasi soki tozali kokipe Metelsat te tozali kotika ye kaka ndengwana bibembe na bibembe ekotanga makaka na République démocratique du Congo tobanzi ke ba autorité ya mboka bakosala makasi pona kodoter Metelsat na ba moyen oyo elongo bani pona musala eyeba na kosalema bazali capable ya kosala musala kasi ba moyen nde ezali kozanga l'état esengeli azwa ba disposition pambate nombre ya bibembe oyo etangamaki na Kaleye soki tolali tokolamuka lobi ou bien lobi kuna tokotanga lisusu nombre mususu est-ce que tozali kosepela batu bakufa lokola tosepeli batu bakufa te ba calamité ba catastrophe naturelle ezalaka tango nyonso bisika batu bavandi esengeli ba alerte précoce esalemaka pona ko éviter yango Metelsat azali capable ya kosala yango l'état yo mokolo service ya Metelsat fongola misu tia ba moyen pona kosunga bango afin que mosala esalema to éviter bibembe. Honorable Néron Mbungu a participé qui dimanche 14 mai na kilti ya église aumônerie protestante oyo ezwami bongo la commune ya Matete epai wapi amemela ki bango pe contribution na ye na ndenge yakutanaki na likama ya incendie mikolo euti koleka héritier mapindema. Honorable Néron Mbungu akendaki bongo na église aumônerie protestante oyo ezwami na commune ya Matete mingi penza na quartier Vitamine balobi moninga malamu bayebaka na tango ya pasi. Honorable Néron Mbungu ayokaki ke église oyo ekonetraki incendie mikolo eleki na tina wana akendaki na culte ya dimanche 14 mai azalaki ye mokote na délégation na ye tomonaki honorable député national Petronel Mbumba pe député provincial Daniel Kampata bango ba accompagnaki honorable Néron Mbungu asukaki wana te mwana ye Bobo Mbungu bazalaki wana bosimba ke prédication ya mokolo eteyamaki epai ya pasteur Tangi na mokande ya Genèse chapitre 22 verset 1 tuna verset 11 alobelaki pe Exode chapitre 35 verset 21 à 22 pe mot de circonstance etangamaki na maître Simon Baekula présentation ya ba invité et pesamaki epai ya révérend Furukwa oyo azali pasteur titulaire bosimba ke ba pesaki honorable Néron Mbungu maloba ye alekaki mbala moko aremetaki don ya 200 tol epai ya église pona kotalisa contribution na ye molonga na ye mama Regine ye pe asukaki wana te apesaki don ya pièce epai ya ba mama oyo ya église oyo esengo ezalaki makasi pamba te balobaki mama ye nzaleseli ba fidèle ba sepelaki makasi pe honorable Néron Mbungu a signalaki bango ye akozala candidat député provincial pe mwana ye Bobo Mbungu ye akozala bongo candidat na députation nationale bosimba ke Bobo
Nerombungu yepe azwaki maloba pour na ko remettre 50 sacs ya ciment pour la construction ya église oyo na mbala moko basambelaki po na honorable Nerombungu elongo na mwana ye Bobo Mbungu. Surprise ezalaki détail boye église et remetaki 25 litres ya carburant et pas ya honorable Nerombungu oyo ezalaki surprise moko ya makasi pe prière de clôture et salemaki et pas ya honorable Nerombungu bongo na suka révérend Furukwa oyo azali pasteur titulaire a pesaki ba impression na ye message ezalika que bandimba yeba que moninga malamu bayeba ke na tango na pasi toza na pasi ye asungi biso yende moninga na biso yende moninga na biso ezali bolingo ya côté mon côté tango ya asungi biso ye pe na tango ya pasi na photo sungana mais bolingo ngo ezaka na tango ya pasi te na bisengo na nyoso ya amona kati na biso pe esenge total sa bolingo na biso Bosimba kena suka ya culte visite guidée et salemaki et pas wapi honorable Nerombungu elongo na délégation na Mobimba batambolaki pona kotala église Mobimba pe koyeba misala nyonso oyo esengeli esalema. Église Géry Ministries oyo ekambamaka epai na ye moko pasteur Géry Kabongo a baza plutôt ko kolengela mobange na campagne epai wapi ekosalema kuna na commune ya Lemba na mama na Likambo. Nous sommes deux frères bolanda ba détail nango elongo na héritier Mapidem. Galerie Igo Tanzambi na commune ya Lemba etondaki na ba fidèle ebele ya église Géry Ministries oyo bayaki ebele pona koyoka message très important ya l'homme de Dieu pasteur Géry Kabongo na cadre ya campagne d'évangélisation oyo abandaki na esika oyo na thème na yango nous sommes des frères tozali bandeko nyonso ezalaki tiré na mokande ya Genèse chapitre 13 verset 5 tina verset 8 abetaki lisolo ya Lot elongo na Abraham oyo bazalaki lisusu na boyokanite ba divergence esalaki ke moko na moko akende esika na ye malgré ba divergence oyo kasi bakabwanaki te batikalaki kaka bandeko mosali na Nzambe abeti fete pona basali na Nzambe nyonso pe ba na Nzambe malgré ba divergence ekomonana kasi esengeli toujours ko demeurer ensemble ndenge Nzambe azali kolinga lisanga yango nde ezali kosunga ba divergence ekoki kokabola te bosimba ke prédication ezalaki capté 5 sur 5 et ezalaki pe na ba moment ya adoration bongo na sima basali na Nzambe ebele bazalaki wana lokola ba invité tomonaki pe présence ya évêque Pascal Mukuna elongo na misusu bazangaki te kobondela po na République démocratique du Congo pe basimbaki drapeau na maboko. Na suka ya milulu ye moko pasteur Géry Kabongo azangaki te kopesa ba précision na micro ya Info Lingala journal ya peuple. To sangani pona kotalisa na bandeko ba pasteur ke tori ko wela na te toza bandeko biso nyos moto yo azwi biso na musala eza ye moko kolo elanga lokola sangisi ya biso ye moko abikilanga neza muke e biso zo moko elanga eza muke ye moko abilanga eza munene biso moko elanga eza muke to moko wela na ba place to wela na ba place te muno mutati kanisika na ye nzamba kosunga père opambola. Asbel les amis de Jamal Oukenda basala qui marche de santé moko mercredi 17 mai na commune Yangale Mati na gare centrale témoin ya événement Fabrice Lundombi. Nyoso ebandaki na DGC kuna na commune Yangalema ba membre ya Asbel les amis de Jamal Oukenda bayaki ebele kaka ndenge bozali komona batambolaki nzela korta elongo na ye moko Jamal Oukenda bakiselaka la femme capable la lion ya commune Yangalema nyoso wana pona kokolisa bolingo pe bomoko na kati na bango point de chute na sima ya ba grands acteurs ya ville province ya Kinshasa ezalaki nde bongo na gare centrale kuna na commune ya Gombe epai wapi numéro 1 ya Asbel mwana mboka Jamal Oukenda alobaki boye na micro ya Info Lingala. Date lelo eza date mort historique pour na mboka mobimba base ya honorable Jamal Oukenda nsusa bwala mwana ise motema mama Chantal to organizaki marche de santé to tambola lelo na kokanisa pona date ya lelo idéologie eza kaka moko
jeunesse nde telemi tour oyo tokobatre record mpe tokokoma ntina suka. Na ngambo na ye pe secrétaire général ya Asbel apesaki pe ba précision na ye. Les amis de Jamal Oukenda, ils n'ont pas laissé cette date passer comme ça. C'est pourquoi les amis de Jamal Batikali indifférentés face à la date mémoriale. On a célébré ça, Tobanda qui marche Nabiso, Nanzel Nabiso, fief Nabiso reconnu, to sali point de chute Nabiso à la gare centrale. Ce qui jeunesse était limité parce que la jeunesse c'est la colonne vertébrale d'un pays. Bongo na sima bango nyoso ba se retrouvaki lisusu na DGC pona kokabola eloko ya kolia pe ya komela toujours na cadre ya bolingo pe bondeko oyo les amis de Jamal Oukenda bazalaka na yango ya boye ezala nanu te. Les amis de Jamal Oukenda boza vraiment likolo bilembo ezomonana. Olinga kolata basapatu ya qualité we bake place ezase moko na 7e rue limité et pas ya Papa Griffe Igor Tingi héritier Mapinde. Pasi na ngai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limité na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebinga na Kombo oyebinga na Elongi oyebinga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limité toki na premier ministre Moussara na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais tu le ka blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Bogo Changa Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Dans ça, il était pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. On a fait ça mon compte. On a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit nous on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur la position on a ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça le candidat nous sous l'État le but de soutenir yo yango na bimisi mais il faut soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, papa Dieu on va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matinée. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat tu as mon nez, le colo la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De coca. Ozana o lokwa emo onge ko maboli lokola il yaka na sala na sala réparation na sala fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ke bater ça oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limité epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela
communiqué moko ya Metelsat awa par rapport ya ebandeli ya elanga to pe saison sèche bolanda yango na lecture oyo to saleli bino. Agence ya météorologie et télédétection par satellite bazali koyebisa na public ya ville province ya Kinshasa que date moyenne ya début ya saison sèche ezali situé le 25 mai na marge moko ya dispersion ya 7 jours oyo ekoki komonana, c'est-à-dire ba date extrême ya ba mbula ya suka ezali prévu entre le 18 mai ti le 1er juin 2022. Wana Metelsat azali ko informer population ya ville ya Kinshasa pona koyeba ndenge nini date nini elanga ekoki kobanda pe ba mvula ya suka ezali situé na période nini. Centre de formation itemat fongoli déjà ba porte na bango pona oyo etali bongo ba inscription bolanda ba détail elongo na Stéphanas Kande pe Michael Busto. Ya koyekola nani aloba esila di yokela ne lokoyo Institut Technique de Météorologie itemat na mokuse oyo somi na kati ya Istandolo bazali kobengisa bino nyonso ba amoureux ya technique ba ingénieur pe baélève oyo basilisa na ba Institut Technique kasi balingi ko renforcer ba capacité na bango. Itemat Ndolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires surtout pour la bino batu ya ba province na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini ba installaka ba panneau solaire bazali pe na informatique théorie na pratique elongo na ba labo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bokozwa pe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h pe mokolo samedi de 10h à 20h boleka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo ezomi na kati ya Istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiché na batelevizio na bino. Papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile, installation ya centre solaire, informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéosurveillance pe anglais. Rendez-vous yaka na Itemat Ndolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama pe elenge. CAA atieli ba client na Airbus A320 mobimba pour na ba voyage na bango esalema na ba condition moko ya innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di ekomande domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya bavion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone
tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pona bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi ya lelo yango ekomi na suka journal ya peuple po na peuple merci mingi na Igor Ntingi oyo azalaki bongo na sima ya kamera boyo bake édition esimbamaki epai ya madame Nathalie Kaila Kapenda na montage tozalaki bongo na Fabrice Lundombi pe Pitu Monsia journal ya peuple po na peuple ezalaka supervisé epai ya héritier Mapile mpe coordonné epai ya Stéphane Skande Bandeko botika malamu ngana bino tokutani semaine prochaine au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi